Mbote balandi ya bosolo na politique officielle sur terrain bisika nyonso bozolanda biso na Canada bozolanda biso na États-Unis bozolanda biso na France bozolanda biso na Est ya République démocratique du Congo bozolanda biso na Lubumbashi bozolanda biso na Congo central bozolanda biso na Kinshasa partout dans le monde vous allez brancher pour na kolanda biso tozali vendredi 4 septembre 2020 tozali na avenue de la justice eska bozomona ba mouvement citoyen ozali bongo et bimi lelo libanda pona koloba ete ambassadeur ya Rwanda oyazali na kati ya République démocratique du Congo esengeli akende ba imoko senga ete akende vi ba propos na o atenaki mikoeleki a reconnaîtra kite ke na est ya République démocratique du Congo bat ba ekokufa yango epesa ki kanda na ba membre ya mouvement to benga ka lucha ba mouvement citoyen mosusu pe ba parti politique musu pe ali représenter awa to moni ba membre wa parti politique musu bango nyonso ba eko senga ete ambassadeur ya Rwanda a quitté mboka Congo kasi sitting ezali bongo prévu et salema liboso ya ambassade ya Rwanda kaka na de la justice kasi na ministre oyo tozana nu liboso ya cour de cassation non loin ya cour de cassation ici car rassemblement et salami tokozwa ba réaction ya ba manifestants o ba bongo ko exiger départ ya ambassadeur ya Rwanda na mboka Congo tokozwa motivation na bango tokosolola na bango bozali toujours branché bo tika la branché tozali na platine voile na sima ya caméra tokolakisa bino nyonso ndenge koleka na sitting ya mokwalelo c'est parti. Ok, nous sommes devant la cour de cassation. Nous sommes étonnés, estromaqués dans notre... Moko, il y a récemment ambassadeur il y a Rwanda en tant que proliféré Makambu et Sengalité. Donc nous disons pour notre dignité, pour la dignité congolaise, nous demandons que l'ambassadeur rwandais soit expulsé de notre pays. Parce que le Congolais a droit à cette dignité. Et de deux, nous demandons à ce que les rapports mapping qui a établi clairement et nettement que tel né baebaki komema liwa pona ba congolais na biso baeba ko appliquer ango pour que toeba ko soit résultat o esengeli. Et en plus de cela eza ko salanga pasi parce que onyo somoni za ba congolais ezo singa na biso to za na bolingo wana et docteur Mukwege le prix Nobel de la paix azako bunda pour la dignité congolais azako bunda pour la biso to sa valeur. Mais comment se fait-il que batu moko boye ba commence à le roi biso en otage? Non. Et nous disons protégeons docteur, ne touche pas au docteur Mukwege, au Simbi docteur Mukwege, au Simbi congolais. Mais voilà, pas question. Quand nous touche, il devait être Bataliboso, on fait pas réagir. Mais comment se fait-il que Awa, Simbi congolais, autorisation? On ne veut pas. On ne veut pas de tout ça. On a touché à l'âme congolaise et on doit défendre l'âme congolaise. Voilà. Yeah!
en a marre. Nous ne sommes pas des animaux. Tous on a besoin d'unité. On en a marre. On en a marre de ce silence coupable des autorités congolaises. On ne peut pas accepter dans notre État qu'un ambassadeur puisse cracher sur la mémoire collective des victimes, de nos frères, de nos sœurs, qui ont été massacrés depuis la nuit des temps. Les rapports mapping éclairent là-dessus. Les rapports mapping éclairent là-dessus. Quel est ce pays qui bloque que les rapports mapping ne soient pas mis en œuvre? Voilà ce que ne vous dites pas. Non, non. Nazalan Congolais. Mambo ezato camp politique moko mutunyo soyebi parti na camp nazalango. Mais ça n'a absolument rien à voir. Tant que Filimbi, tant que Lucha va se réunir pour na cause ezaka intéressé ba Congolais nyonso. Parce na mutema kuté ezala na mona ga ba kunom so azote kanaya azomona ngeza normal. Et ça normal to se retrouver biso nyonso awa devant ambassadeur oyo pona koyebisa ye que ba propos ya tena ki soka tena ki ce biso to tena ki na Rwanda. Mais le même jour non seulement ba arrestation mais tout ce qui va se expulser mutu. Vous comprendre? On n'est plus prêt à se laisser marcher comme ça. Tout qu'on dit ma dignité na biso ezala bafouete. Bano bazoku fasiko na ba classe. Oh bazo boma na ba classe. Oh babanda ko boma depuis 94. Ba mamo ba kundi, ba sango banani. Biso nyonso toza touché. Este ya mboko ezali mboka oyo. Yoko ya boeto lo bake non, ezalaki bongo te obando tenir ba propos révisionnistes et négationnistes. Jamais toko tolérant. Yango moni biso nyonso to ya pona ko loba non. Bazoye, bazong saye gentiment et pas na bango parce que pour l'instant on kuto bando lo bambako ya rupture ya ba relation diplomatique te. De toutes les façons c'est normal te. Yondi mega yoko ke na Rwanda ko no bambako o ya lo bien. Biso to respectera bato ba kufa na génocide ya Rwanda parce que baza ba humain.
Parce qu'on est humain, on ne peut pas accepter qu'on tue beaucoup de jeunes là-bas, toutes ces là-bas où tout le monde va pouvoir en Rwanda, tout respectera. Pourquoi Bango va encore respecter d'autant plus que Bango a même la responsabilité directe dans ma besoin de l'équipe de Maintenant, l'État congolais et le rôle du gouvernement c'est de les mettre en place. Naza sur bande qu'on a biso ya Luchana Filimbi balobi clairement c'est qu'il y a Oyo Batouana il faut basala. Vous comprenez? Il faut basala au lieu de dérouler tapis rouge koyamba mutu ou auto tenir ba propos ou à lobby que bayambi calmement que ba gangeli était que ba lobby était za soni pour namboka na biso et za soni pour namboka na biso et donc il faut basala les za oyo bangona ba lobby oh ba lucha ba lobby oh ba tunyo so bazolo basiko na ba filimbi que bazoyer gentiment bazong c'est pas na bango na lobby que tisiko mutazolo ba no ba rupture déjà relation diplomatique on les a très préjudicieuse pour na biso mais na lobby rupture azate pour l'instant on mona tozoya boy bazotina ba policier même ba policier na baza victime bakangi même ba membre nanga bakangi na ba membre est-ce que nous sommes normal tala non ko to comme une ambassade tala non distance eza a en ambassade mais ba yiko nga batutia eza passe pour na biso na royebisa ba kinonyo so ba comme un esprit il faut que longola ko banga o eza mambo ya camp politique te o eza mamboka il faut to zala na ba sujet eza la biso eza la UDPS eza la Lamuka eza la bata UNC eza ata kuto bata peut perdre ata banani to zala kana ba sujet moko na ba thème ya tolobi o soko simbi toko biso toko bomana après oh ils ont maman mboka ya défense ah total ici minduki bisonyo dans tous les pays du monde c'est comme ça il y a des domaines où ça la kabatunyo so ba sangani nanu et puis tokoya ko swana entre biso après na ba makam na biso maramba lucha na ba filimbi ba initier oyo eza makam ya camp politique te eza mawa komona batu ba vandi ba cheba makelele 3 ou 4 jours mobimba ka pona ke batu ba se démobiliser ba na makambo te lelo komi boy lelo komi beaucoup moins incité batu musu ba se démobiliser bozonga batu tozana ko swana na biso na kati ya mboka c'est normal les politique mais soki mutu musu soit simbi mboka soki baye ko boma bana mboka wani veza la ligne rouge na biso to tiki ba ko swana biso nyonso toye po to zaba congolais voilà merci ngaba uti ukanga bakangi pe 5 membres nanga déjà bazanga beaucoup na bango bakangi bi na niveau ni bakangi biso na DGM toyaki boulevard touti gare centrale boulevard à partir de DGM la police a dispersé biso akanginga akangi ba membre misusu même ba combattant nanga ti lelo siko bazana kati ya na babuka la police sigo yo sali neni po obima okimaki te ngana kimite l'air na ye ko benga le tozalaki wana bango balingi bazwaka ba combattant ba yo tikanga l'air na bandi ko déclarer ba tikinga nde ba yo ko zwa combattant nanga nde na bimi ba moko 5 combattant batikali ndome na démarche babimisa ba 5 combattant nanga nini okosenga na mokonza la police po police nde bakangi 5 combattant na yo na nini okosenga na bango na ndenge bakangi ba combattant na yo na ndenge bande ko ya pona ko revendiquer eko esala nga pasi mingi nazo senga mama na bakonzi ya mboka oyo soi-disant parce que ordre yo soto dans la selon la constitution avant tout ça les loko yo soto batinda kabiso to kende dans l'état to kende ki ko tuna autorisation et pas na gouverneur de la banque et pas na gouverneur Gentini Ngobila après si biso autorisation ya to manifester to tambola pacifiquement maman to za déjà na mikana gouverneur na la kisi me ba pesa biso ba linga obimisa batu ngate nazo senga la gouverneur o mnani gouverneur Gentini Ngobila a respecter malobana et puis Félix ata président qui tisaka na c'est état de droit o alobela ki biso que état de droit tout le monde en côté oui comme état de mensonge to comme tire niveau à gouverneur de la province mais to tambola ba ko disperser biso pe bazo kanga batu kasongo a libérer batu biso atika biso to manifester to za ba congolais to za ba nyama kasongo wapi ya général kasongo ye mutati ye na tini batu ne ba kanga biso parce que quand on dit la police tout le monde a directement kasongo OK merci OK bon ajoute nange zali to zali ba citoyen congolais mboka na biso ezali marginalisé sérieusement. Les problèmes au biso to saleli manifestation sitting na biso na niveau ya ambassade ya Rwanda to zali na 3 points majeurs. Ezali premièrement na insulte au ambassadeur rwandais oyo a déclaré au effort qu'il y a jamais eu au ezali génocide congolais causé par les Rwandais. Nous demandons urgemment son expulsion à Zonga Rwanda. Il se moque du peuple congolais. À l'obipel Isusuke, ezali tout simplement, il reconnaît seulement des morts. Après ça, bisoba comme na bango. Non seulement ça, deuxième point, ezali bongo tozali ko protester contre ezali menace na prix Nobel la biso ya Dr Mukwege. Tolingi yango te ba Rwandais esengeli ba mettre fin. Et puis, le génocide, où ils allaient se diversifier au niveau de l'Est, à Mboka, Nabiso, Batbazo, Koufa.
c'est comme si tozali na kati ya état moko oyo ezali na donc toza abandonné. C'est ce que nous protestons aujourd'hui. Toboyi marginalisation rwandaise, tozali état ya munene, Rwanda koki ko sakana na biso te. Ba o bazali en place le gouvernement, ils doivent prendre la responsabilité à main. Akende l'ambassadeur rwandais atike la biso nation congolaise. Biso toza na posa na yete. Batika docteur Mukwege Kimia azali prix Nobel de paix na biso. Toboyi zoba na bango bazali ko laksa biso toza na kanda makasi. Basenga tout simplement tozo senga expulsion immédiate. Malembe, c'est fini. C'est fini. Vous voyez, il y a un cas. Pardon. Ozali liboso ya cour de cassation nde bozomona bauti ko ba policier bayebo ko luka ko disperser ba manifestants bayebo ko réclamer départ ya ambassadeur ya Rwanda to kimita bomona nazoki vraiment to solana na CG mbote mama liloba na tomoni ndeko moko ya filimbi na mabele oyo gaz ebetie na nzoto na misu na ngambo na monti ndenge azokoya réaction na yo na la police congolaise ezosala vis-à-vis na bino ba manifester. Mais toyebisaka bino que pouvoir oyo ezo diriger biso na Congo eza pouvoir ya Rwandais boboyaka bomoni preuve bino moko ambassadeur ya Rwanda afingi biso après kofinga biso toye ko manifester baso beta biso masasi bino moko bozomona pouvoir ya Rwandais. C'est pourquoi oyokaka bandeko na biso ya poto balobaka avant toluka démocratie il faut d'abord to bengana ba occupant toza occupé na mboka na c'est ça la protection de Rwandais. J'ai libéré par ton arrêt. Votre mandat, la police ne devait pas exister au nord. On est obligé de penser.
zala calme. Guerre ezalaka na est. Awa oza na civil. Ozala chitete. Nous sommes dans les non-violences. Pourquoi on arrête? On les condamne. Sinon aujourd'hui, les nazis, Pinochet ne seraient pas condamnés. Aujourd'hui, sauf que Bayoki Kaka Yosa nazi, on te poursuit jusqu'à la dernière retranchement. Mais ce qui vient de se passer à l'Est. Alors, Bino propose à la modèle. Et votre général à l'Oba qui propose à la modèle. Le commandant, il est là, il a dit qu'il va retrouver tous les téléphones. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les citoyens congolais, les Kinois en particulier, Toyaki Awa Pona, ont manifesté contre ma propos négationnistes, ma propos légers, ma propos provocateurs, ma insulte. Oh yo yo. J'enlève ça? Je suis en train de dire ceci. Hein. Nous sommes ici depuis le matin, depuis 10 heures, pour manifester dans un sit-in que nous avions appelé et organisé, afin de protester contre le propos négationniste, de propos légers, irresponsables de monsieur l'ambassadeur Vincent Karega à Kinshasa. Le 24 août 1998, il y a eu des massacres qui se sont produits à Kasika. Ne pas le reconnaître et insulter, cracher sur la mémoire des citoyens qui sont morts, c'est indigne pour un ambassadeur et ça touche notre dignité. C'est comme ça que nous avions été ici depuis le matin pour manifester dans un sit-in. La police nous a réprimés, la police nous a gazés. Fort malheureusement, la police qui devrait prêcher par l'exemple en ayant un comportement digne, la police s'évertue à voler les téléphones des citoyens et à réprimer sévèrement les citoyens qui manifestent dans la non-violence et en toute passivité. Il faut rappeler une chose, c'est depuis 1994 que nous avons reçu la population rwandaise pacifiquement. Nous les avons accueillis comme des réfugiés avec des bébés au dos, avec notre esprit d'hospitalité. Aujourd'hui, ça nous retourne. Nous avons perdu les nôtres. C'est comme qui dirait, celui qui pleure, on ne compte pas ses dents. Aujourd'hui, on avait besoin de vivre en paix dans la région, mais nous trouvons que la RDC devient l'abattoir. C'est tout État qui peut nous expulser. L'Angola nous expulse, on s'excuse. Les Burundais font ce qu'ils veulent. Les Rwandais aujourd'hui nous insultent. Il est en train de boire l'eau de la RDC. Il dort dans les immeubles congolais. Il utilise même les courants de la RDC, mais aujourd'hui, il s'est donné les kilos de minimiser les gens qu'on a perdus. C'est anormal. Nous voulons que ce message arrive au sommet des chefs d'État qui se préparent. Voilà, qui s'inclinent devant le drapeau de la RDC et ils s'excusent parce que nous en avons marre. Ça, c'est juste une première activité. Cette activité est la toute première et nous lançons un message à M. Vincent Karega, à tous les Rwandais, les Burundais, les Ougandais, les Angolais, tout pays limitrophe, que désormais la question de la dignité de Congolais serait une question de vie ou de mort. Nous ne laisserons plus que toute personne, président, pape, honorable qu'il soit, qu'il puisse cracher et continuer à cracher sur notre dignité. D'autres activités vont suivre, nous allons les organiser et vous serez au courant. Merci beaucoup. Voilà. Vous parlez de manipulation, alors toi, que vous voulez quoi alors? On est quel pion? C'est pas bon. Ça on a essayé. Quand de l'équipe. Oh parce qu'on a qui ambassadeur à Rwanda, biso to éviter. Soki asima makambo yo ye Félix. On a biso asima na ye. Mais on a biso. C'est inacceptable, on ne peut pas accepter de telles choses. Une réponse un peu, qu'il souffle et puis on prend toutes les dispositions s'il faut
les amener à la police. Il faut souffler, il faut souffler. La police n'a pas besoin de... Il faut le soulever au Tchèque. Qui correspond à l'appel à Bandekwa Filimbi. Nanenge Baraba qui protesté contre le propos de l'ambassadeur Vincent Karega. Donc, alors maintenant, les policiers comme ils biso bamba ça si ko panza biso na gaz lacrymogène tolobi et ko sale maté parce que on dit maté que monsieur Vincent Karega, ambassadeur rwandais na Congo, a craché sur mémoire il y a 10 millions de morts congolais. Nous disons à nos amis policiers, à nos frères policiers, parmi les 10 millions de morts, ils sont des policiers, ils sont des militaires. Tokoki qu'on dit mango jamais. Voilà pourquoi nous sommes là, nous sommes en train de résister. Si bango degré ou de force le Congo sera libéré. Mais c'est Chilombo va protéger mes intérêts à Rwanda na Kinshasa. Est-ce qu'il y a l'imapé bato ba maboko pamba koloba ki ambassade ya Rwanda okiko nier génocide ya Congo? Est-ce que to bomi mutu? Ndimo bomoni. Na moment to loba awa minembwe kwei. Ba Rwanda baboto libiso minembwe. Kinshasa fungola matoi. Mbokekei. Félix Ateki Mboka. Bato bazui minembwe et ali ba Rwanda to ali liboso ambassade ya Rwanda. Sikoyo tozo manifester pour minembwe zonga na Congo. Est-ce ali mabe? Alors Chilombo va nous tuer nous tous. Chilombo va mabiso 80 millions de Congolais pour la unité à Congo. Et ali contre ba Rwandais ba botoli minembwe. Na momoto olo ba minembwe ekwei. Bangomino bato ya batuti Rwandais ba botoli biso. Ba beti masasi ya bakangi batu. To ali awa je suis cible. Mais la kitina mabele pour que ça Chilombo il doit partir. Minduki abimisi awa. Minduki abimisi awa. Minduki abimisi awa. Atina ngona este. Des rapports mapping qui répertorient tous les responsables des crimes de guerre. La libération des Minembwe. Minembwe est tombé hier. Ils doivent répondre de leurs Minembwe est tombé hier. Les Rwandais vont s'y Minembwe. L'ambassadeur rwandais, tu dois quitter le sol congolais. Nous ne voulons plus de toi ici à Kinshasa. Naoua, hier, Ananié, il est massacré. Kouatou Est, Kishakumusho, Bana proféré même en menace face à notre prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, Ndiomana Tunasema Leo Apa Kinshasa, sur jeunesse congolaise. Mouvement des indignés. À tout Tabachele Wakati, Vincent Karega, Utatoka Muji Mungini yetu nchi yetu ya Kongo. Hatukutaki kwetu. Botala. Botala. Viva! Mama viva! Viva! Congolais viva! 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 Tozopesa message moko oyo ezali pacifique. Boye! Toyaki awa mpona violence, hein? Toyaki awa mpona tokundana bapolisier? Toyaki awa mpona policier ayiba telefone? Toyaki awa bapolisier abeta bagaze? Toyaki awa mpona policier akanga bato? Toyaki mpona nini? Congolais vivant! Viva! Congolais vivant! Viva! Un citoyen vivant! Viva! Un résistant vivant! Viva! Un Tobalingi changement vivant! Viva! Un indigné vivant! Viva! Lucha vivant! Viva! Filimbi vivant! Viva! Le Congolais debout vivant! Viva! Un Quinois vivant! Viva! Alors, oui! Parce que ma policier va mettre
mademoiselle plutôt, n'est-ce pas? Vas-y, ma téléphone, n'est-ce pas? Vas-y, ma téléphone, est-ce que Esengeli doit continuer pour s'affronter dans la policier? Oui! Parce que tu as la discipline. Un citoyen discipliné vivant. Un mouvement discipliné vivant. Biso et Sengeli doit prêcher par l'exemple de l'accent policier que Biso Totanga, Biso Toza non violent, Biso Toza pacifique, et puis Biso Toki Kobundana Bangote. Alors, et l'autre Tokosa les anines, et l'autre Tokosa la Ezaboé. Bomoni Bilonga ba policier nyonso bota la barona Bilonga. Bazali ba ennemi na biso. Congo, Karega doit quitter le sol congolais. Pour le Congo, Karega doit quitter le sol congolais. Karega doit quitter le sol congolais. Pour le Congo, Karega doit quitter le sol. Balandia Bosso, la politique officielle sur terrain, nous allons toujours na veine de la justice. Sika peuple congolais, pour tout le bongo, le mouvement Filimbi, Lucha, Nandamba parti politique Tomoni, qui bongo koloba non. Na ambassadeur na ba congolais ba ekolo bano na mpona ambassadeur ya Rwanda kasi nanu ba komi kaka liboso ya ambassade ya Rwanda te bazaka kana vene la justice bomoi na ba image bino moko ndeni ni ba gaz lacrymogène et beti ba mususu ba kwei à l'agonie ambulance ezaki esungi bango ememi bango na hôpital tozwa pe moko ya ba congolais oyo to kuti apesa biso ba motivation na parce que ba congolais mususu ba tikali na ndaku kasi yo moins atelemi pe ayembo te Mbote ndeko. Donc ba différentes motivations na yo, ba congolais muso bazana bandaku, hormis ba mouvement Lucha ba Filimbi tomoni yo pe oye étant que congolais étant que moko ya ba membre ya ba mouvement. Donc d'abord il y a liboso et l'autre motivation makasi d'abord na moko ba leader d'opinion kinois na ye étant que congolais. Tu vois na uti na ndaku na ngai na ye étant que congolais. Hein, exactement aux na gauche, droite, je suis congolais à liboso, leader d'opinion. Naïe parce que na se sentir concerné. Un a qui mbela ya sitting on, na se sentir concerné. Pourquoi tu es congolais? Au moni motivation à liboso ezali. Nous avons perdu des millions et des millions. Ya ba congolais, ba kufa. Toyebi biso mona, c'est makamwe bele toyebi ba nani bazara ba auteur. C'est monsieur ambassadeur ya Rwanda a respecté à ta mémoire na bangote, a foulé yango au pied. Est-ce qu'à forcerie à respecter biso, soit à respecter ba mort na biso, nous sommes bantou. Bobi respecte au pesa na ba mort na biso. À respecter bangote, à respecter les biso, autres ali vivants. Et la kisa mi pole que Vincent Oyo azana limeba azana respect mon côté na ba congolais. Donc nga fanda ka toye barate a to saka na biso ba congolais te. Yango tina biso do yinga na yeli ata ko na bite, muto makambo lobby, makambo ba déclaration ya sali et c'est pas les biso te. To bika te so ba quatre relation et taliban so ba quatre relation pété mais le biso congolais to sengi muto azalate loko to si biso te na Rwanda kuna bazana ba diplomate belé so ba otinda mususu mais Vincent ndete loko la Vincent ne respecte pas les congolais à respecter ba mémoire ba congolais bato ba bundi pona mboka ba kufi lelo atumboli biso su pota donc le biso ba mdosaka tsaka G. Donc mémoire ba congolais ba kufa ya mona lo liseki donc ya zwa nya tonga bafu nga mona ngotina te ayebi bato to na kanda mende baloba kaka diplomatiquement to chana se bayebi banda entrer à musée bayebi ba guerre boni to sala to yebi liso bwa ke da bangu mais tala le lazo tumbla so pota donc azoki so pota yango to sengi ke siti na biso ya lelo c'était non violent. Et maintenant na maïnion sur leki awa nga moko nazali témoin pe nazali victime ya ba gaz lacrymogène nga moko loboko zero vimba na zoki na loboko tina kati awa pona kokima ba gaz wana bazali kobeta na nyonso oyo la police a sali na bino ba manifestants le bani yoko ba réaction en étant que congolais ou qui ko manifester librement pour aller droit ya ba congolais ko manifester kasi na réaction topé na ba acte o ba policier na biso ba poser très déçu très déçu. Olo lobby moi j'ai vécu ça.
gaz muso ebeti kaka pembeni na nga wana ebeti tomoni mais lokwa tomesana yango bandaka makambo ya 3e mandat totelemelaka bandaka wana tosala tomesana na bagaz wana donc tomesana yango donc esali biso eloko te mais objectif na biso c'était d'abord lancer un message na Vincent que le peuple congolais n'est pas content yango tosali mais police nayebi na mutema na bango ba congolais mais peut-être bazui meeting doka ba empêcher et penser que tout ça la violence biso toaki pacifiquement on voulait être là juste devant lancer juste le message comment on savait que les Congolais ne sont pas contents de vous na makamuna yo ozoloba ozo sala c'était ça mais police a intercalé misusu komi hein boyebika police batinde intercalé monsieur komi azo eloko lokola yaye tu comprends donc azo eloko lokola jubondo so mango azaki pembeni na yo donc lui pour lui era moni bongo akoya kutake donc ayimba moko azwa na yebaka te okozana na bijou hein bakobeta bijou carré téléphone kaka na yebi te so bazana esika moko bazela yango dépôt batiaka bat je ne sais pas donc nous sommes décis de ça mais c'est là ekolembisa biso te nous sommes là nous allons continuer ceux qui ne le lobby te lobby mais au moins le message est lancé déjà Vincent sait que nous sommes là. Toi, on a venu na ambassade. Toi, on a balabana. Vincent est là. Il sait que nous sommes là. Pas de problème, mais au moins, il a déjà le message que les Congolais ne sont pas contents. Millions de Congolais bakoufa, mais moi, on a bon tour du matin, un monsieur, un Rwandais comme Vincent, a sapé en haut. Nous dirons non. Là, nous sommes équipés de partis politiques. Je suis là en tant que Congolais, mais pour dire non à Vincent, Vincent doit laisser. Chef de l'État 2023 étranger, Tozo Talela, Tozo Zimele.